Donc, les rois, il y avait ça très compliqué. À Koufi, normalement, ils ont pour poison. Toute la vérité. Tout marché, moi, il y a pour poison. À Koufi, il y a pour poison. Malobana, il y a un biseau qui est bon. Le bano est anini. Mobana nga sabo na mboka oyo asale bele mama ba image ezali non lombela nga ba RTNC mobana nga sabo ba propagande mobana nga yembela ba député mobana nga yembela rais mobana nga yembela mama Denise mobana nga sala botika nga ite botanga na miso mawa bosunga ngai sala muto osunga ngai te nala mutu te liboso mutu azate sima mutu azali te boya osunga ngai boya osunga star na bino bakomédie botika ngai te boya boya osunga nga nanga na mutu te nanga na mutu te mama. Merci beaucoup maman. Alléluia. Yesu azana bomwe. Kumba bana yo Jésus. Kumba ma. Tiro. Yesu na mingina tatula. Zana pasi yozo le mobali na yo. O azalaki mutu munene ya mboka na biso. Alela mutema makolezo vimba abande kokende hôpital bapesaki médecin à partir ya médecin wana nde mutu abande ko traiter ande ko peseka bakisi ebele ka malaria pamba ka échanger ka compliqué toujours comprendre te ekomi tokende campus te tokende awa te to comprendre te papa kupika lelo papa tiki biso lelo kaka ayembelaki mama Denise Nzembo mama Denise atika biso te aza na Nzembo ayembelaki mama Denise balebimeki deja bato batali Nzembo ezali tondozela mama Denise abengi biso te papa kei mama Denise akutani na papa te atika biso te bana bitike famille apasi atika biso te okela biso mawa papa tiki biso leloko te okela biso mawa mama Denise atala biso na miso mawa bafani na ye babakulaka nyonso batala komando aza mongo yalinga banzembo batika ye te batika papa nanga comédien te papa nanga linga kosangana na batu mingi ba comédien nyonso botika papa nanga te za mosi na eloko oloba te na yoki famille tozaki na famille na bana na complice tokomi kuna esimbi te nde toye na ye cinquantenaire tokomi na cinquantenaire bataille nde balobiki aza na ye deja ya kokufa totikeka na mordiga basunga biso botika ngai te. Comment vous appelez poison bima qui tient les poisons et ceux qui poison est déjà qui dans njoto. Bon, avec le temps là nae, avec nae, il y a kisme, il y a blis que bonesco il n'a séqué lobby n'a pas fait.
Très chers abonnés, il y a Super Promo plus 243, très chers abonnés, il y a MK Yokani Télévision, Topesi Binombo Teboyebi que vous messana déjà Kolanda Rabiso, Bisikani Soto Kenaka, comme même la bino ba reportage, ou Toye la Rabino, Bosepe la Ranango, Bosala ba commentaire P, Boyeba ko assister Batus Tozali na Bango. Lelo Tozali quelque part na commune Moko ya Mboka ya Kinshasa, Topé ya ville ya Kinshasa, ici ka pitoye Kotala, na simanangai arrière fond nangezo la Sabino déjà que Tozali na Matanga, Matanga ngo retourne Zali na Nikasi, Nazali ko rappeler bino que Zali un grand artiste de notre pays, Commando Mototé, Obinis Boyebaki, Abanda Kolata tenue à Basoda, Boyazaki, Mobali à solo, sera continue à scène, Ezaki Loro Mususu, Aleka na Chic Choc Loyenge, Pe na ba troupe Mususu Boyebien na comédie na Kitoko, Bando c'est la biso mona mongala wana, Yango Tozali Awalelo, Ayebi Kokufa, Toye na famille auto kiti sur place parce que tu as reçu l'investigation pour na koyeba nini nde bomiye, Abeli Mukoloni nini nde salami, Toke ensemble na bino pour te découvrir d'abord membre de la famille naye, qu'est-ce qui s'est réellement passé, Toke ensemble. Papa, bonjour. Hein. Bonjour, maman. Papa, Oza Nani, Tomonio Awana Matanga, ya Papa Commando Mototé. Ngande donc Nalaki, chef de groupe Nae, avant chéri Alvé. Donc, Wanabna Papa. Groupe Nae, il y a théâtre? Oui, il y a troupe théâtral et staff Commando Mototé. Depuis quand le groupe Nabilona existe? Avant tout, bon, groupe Nabiso et Bandaki ko résister, mais Nathan Moko Boye OV a combattu Nae na makambo ya ni Mbonda, nde aki ko banone groupe pendant donc je crois beba une année dans Mbuyango ya groupe de sauté. Donc abandonné qui ont continué ko landela. Oui, tata il a abandonné donc tekelenga po ya kelene makambo na kuna Mbonda kuna mabele. Kuna wapi? Et pas na René. Ah OK. Et pas René ngande sko natikala kina chef de lelo babengi biso sangango lokwa kake to ki place ni ya belité to ki passe na été du coup to ki que vu akufi akufeli nini nde lekani exactement maman donc liwa il y avait très compliqué donc je crois bien des semaines yango yo va bengi biso na chombo wa to kende kuna panaye
abandi ko expliquer biso mais makambo bien expliquer biso ya clarté ya normalité expliquer bino nini exactement donc vers akufi normalement ça quoi poison ouais toute la vérité tout marché ba monter ba nini te ya poison vers akufi na poison donc abilité avant ni kananda ko ndio ka malaise abengi bino ayusi bino nini exactement na ba mona ya lobini ve abelaki kokobela moko ya ndengwana ndenga quand abelaki quand ve je crois bien aussi combien d'abord 2 mois 3 mois bah 2 mois 3 mois bah 2 mois 3 mois au pena ve abeli donc tout le monde sous na vie sous donc ve dernière fois nega o abenga biso après 2 semaines à pamba to kenanda ko ve alexo ba photo ndenge bakene ko salisa ye soki na kingabwa je crois bien je ne sais pas si quand on a beau lelo toka moi que vivre akufi tango bokuta ke tango abenga ki bino santé nezaki ndenge nini azaki bien ou bien azalaki entre position bien te tango toka solo na vie santé avait donc azaki bien azaki pe na vie bien ya bien abi que non ba ça qui makambo tout ezaki man normal bon ama donc ça c'est comme tout to pandango ate po mamsu pe biso kakanda donc to perdre papa hein donc ndeti ngabo mukolo boye ngai na perdre papa azwi ngai ni babande fute ni eloko mo te na bali mama donc ya pasi azwa ngai ni bande fute eloko mo te na bali devaye na boti lelo père de 9 enfants devaye ala kisinga ar tout ma papa bonjour oui bonjour ndeko azoka ko sisa biso maloba te papa beli nini ndelekani lelo akufi pe mokolo nini bon ngana zaki surpris na lena ndako nde grand frère bengai moi aussi artiste aussi donc toza ba kitani na bango bazaki liboso na biso na groupe biso to akisima alors to vanda pena bien na vie mais via ekobela to na otala vie pour mes amis santé da bien te via le vino naza na pour ma cœur donc pour ma cœur ndezo déranger nga vie pour ma cœur ezaka malade bata mbongo apis c'est malade moko bisa mbongo ebele abi par la grâce de Dieu na biki besoin que saka lokumo epanzambe. Après tu okuta na vie to benga kié to bengi vie to kuta na muninga moko Adamo il pas artiste ka vie azaki artiste vie lelo a évolué pas viété to kuta na ye na tuni neni calme neni mbonda ke ne bien pour vie comme mingi mbonda ayebisinga vie santé za pena bien te vie pena santé bien te vie santé bien te tout ça qui peut moi ba mikolo ebele na vie to na okuta na te na kité pas grand frère ou a outo ça l'interview bosso na ebisiye abi c'est vrai to bengi vie tant to bengi vie alobi ba te be ba ebiteke na ndako boya mbangu siko bino mbale biso mbaye to kei to ekuta na vie boni abia non nde na kuta na bino boye il faut na bokela bino na mai vie ko minganga to ndeni to salimwa o to ko sala wana na to seki vie bino bazo salisanga maladi wani wote ko betanga lisusu alors que ba salisanga quelque part. En tout cas, siko ça va. Né na za beaucoup de zonga samedi. Wana to kutana ne, je crois ça ba entre vendredi comme ça. Abi na zonga. Ça va vie. Zonga to bengana. Mais avant zonga to kutana. Bon, to ko za soutante, nous sommes les responsables ko bima. Ndé to ko za soutango zonga na été. Mais to fixana ki rendez-vous kana ba jour oyo boye, ndé to mona na vie. Mais histoire à vie yama mukuse yangwana ona koza nango ndenge santé déranger qui vient lelo nani nda bengi ona pona koyebisa ke via ko lelo mutabengi ngai Fantomas ya Fanto bazane na biso na lene na biso na groupe staff commando to évoluer biso nyonso po muna mutakoma na makamne to tika suna viété mais tellement que aza papa chaque temps to zakana ye soka bengi biso spectacle quelque part to kendaka tout ça spectacle événement moi ezali to kende to ke na vie to sali blo na biso moi loko bimi to kaboli na vie en tout cas to transparent c'est ça quoi mais bon je suspecté nani po ndeko wazali pe grand frère na lobi ke ezali poison bon je suspecté nani na poison oyo papa commandant motota kufeli
Bon, koloba ndeti ko suspecter mutu. Nga de ma part na ebi wana te. Na ebi ke za malade, na ebi ke Maman, place au via bano tambola na temps au tokabwana kina nave. Tu éviter hein? Tu éviter, tu éviter na place au via bano tambola. On sait jamais pour toi na mutu mote to ko suspecter. Mais na maloba na yemo ko ya na biso que d'abord. D'abord mais ba ça les ça. Mais mutu o to suspecter ça. Allô. Merci beaucoup. Merci maman. Maman bonjour. Maman bonjour. Bonjour. Oza nani par rapport à papa commando mototeur artiste na biso monene ya mboka. Oza lekine ya mwasi. Oza lekine ya mwasi. Nini nde? Mwana suka. Nini nde komeli papa commando mototeur qui na maladie te to ki kaka kufi. Nini nde komeli? Ngapela za epa na ngaya za epa na e. Vile na mwasi na to ka lobby ni babengi biso babi aseso crise. Ah, l'état va bana musuba kene kuna baza kine so ki na côté à hôpital ya Kimbangi c'était quoi hôpital Saint-Thérèse. Ne to ki mo ka maboye balalaki. Bana mbake bazongaki. Soto bon poto kene kuna moi c'est ce que asaki souku ne c'est comment qui grave ba comment qui ba campus ba comment na campus pe eta ça ta ba makambo boye simba ete akufina ye ni on mo sabia comment benga biso oye boya no hôpital boya kana 50 to exeki na 50 bati na morgue mais ba kiteke yana zaki ko bela depuis un moment te na ba ki mo pena o ko bela ya boye na ba ete akoya comme ne komi tumisa kuma na problème ya ba estomac ba ni kana mtu abela mais ya boye et c'est même ka lobby il devait 30 hein les 31 desaki lobby ba benga biso ke asali ne si crise santé za bien te bana makendeki richa kendeki pa kendeki bazonga kipe les autres pas qui na campus ay kufanzira lo bani kasi ko lo bana bato nyoso ba linga ki ba banda ko landa e tout sala nini ko yebisa ki ba leki na e oyo ba sala ni musalama ba biki eza poison ba ko bomba vérité on a te poison ko bima nango mais akoma ko da traitement on éviter poison bima ka comment on appelle traitement poison bima qui va tirer poison et ceux qui poison retard déjà qui dans njoto bon adé ko tambola na ye azaki na ye ya kisme ya bisque bonne ce que ina seke lobi na kufi ko ko ça concerne tout les rare ko bino ba lokwa bande ko na ye boko ko zata na idée te nani ko lukila ye mabe akoko envier ti na ni ko tire poison to ye bande ni tam to tebele nsinga bono lo bani ngana ngaliki na mo tambola ngana ite na ye bande ni ela mtu ba tebele amta ibane abane musali lotu bana mubutu non il va ndeni oh biso to kama ndeni bimambo waza poison njoto bon na miso to lubani wa teke poison so ipe ya otika nindi banga a konti ko tsaka ba poison so ba okufa go ga teka poison na biso to me daka ndé ya tiki passe bana famille lo lobate atiki bana combien bana ba bana bele ya bana marina titia bana bele ya bele foma ati bani bele to ba suite sima ba mso bazali siko moi si n'est pas ça na bino ni kuna moi si ni bana kuna ke ki bana to me kana ko ke tourner quelques questions merci maman bonjour bonjour maman maman to ebi kozana pasi ozolela mobali na yo o azalaki mutu munene ya mboka na biso akufina ngai samona nga mama obaina ngai donc c'est que hein maman koko témoigner nini nde ezoli biso artiste na biso munene ok donc vous comprenez que émotion za makasi ya koko loba quelque chose yo za mwana papa ya papa commando za mwana que nini ndele kani papa beli nini depuis mukolo nini po bato bazokamwa bayoki masangwa maladi na ete makufi papa beli bande ko bela depuis kala
maladie de G Oumeli. Zaki Malembe abandé Bella depuis 2 ans déjà, je crois. Abela Kaka, cœur, allez là, mutema makolezo vimba. Makolezo vimba, abandé kokende hôpital, bapesa ke médecin. À partir du médecin, on a des moutous, abandé ko traité, andé ko pesa ka bakisi belé. Akomaki bien. Akomaki bien, a tout rondé kaka abeli ka malaria pamba. Parce que c'est examen ka malaria pamba. Azune pe traitement ka malaria pamba, ka échanger, ka compliqué, tout ça comprendre té. Et comme tu kende campusité, tu kende awate, tu comprendre té. Papa kupika lelo, papa tiki biso lelo kaka. Lelo kaka. Donc papa kufi le na erni na tongo erni. Nda kuto na hôpital. Papa Koufi a coupé l'hôpital. Maintenant qu'il est l'hôpital, il peut continuer l'hôpital. Pour aller là, comment fait l'hôpital. L'hôpital ni boya Koufi, il passe à déclarer mort na que ni ngazana Koufi. Le cinquantenaire. Comment il quand même petit cinquantenaire na cinquantenaire na rokota ni cinquantenaire. Comment cinquantenaire. Na heure ni. Parce que je depuis temps. Comme depuis temps, 7h, 8h, comment qui déjà depuis temps. D'accord. Lilobani ne koko loba pona ba union so ba kolanda kay ba lingaka ye ba salaka na ye et tout ça la nini yo lokola mwana ne koko senga na ba autorité pe ya mboka o ba kolanda bino na kati ya émission nini ko otunga biso kaka. Papa linga ki mboka na ye makasi. Papa ande ko sabe mission pour la mboka na ye. Alinga président na ye. Mama Denise asunga ye. Aembela ki mama Denise Ndembo. Mama Denise atika biso te azana Ndembo aembela ki mama Denise. Balebi meki déjà batu batali Ndembo ezali. Tondo zela mama Denise abengi biso te. Papa kei mama Denise akute na papa te. Atika biso te bana bitike famille apasi. Atika biso te okela biso mawa. Papa tiki biso leloko te. Okela biso mawa. Mama Denise ata biso na miso mawa bafani na ye. Papa kulaka nyonso bata komando aza mongo. Yalinga banzembo batika ye te. Batika papa langa comédien te. Papa langa linga kosanga na batu mingi. Ba comédien nyonso. Botika papa langa te. Alinga kabino mingi, alinga kibino mingi. Botika ete bayokela biso ma basunga biso. Tozana bandeli te tozana suka te. Basunga biso bayokela biso mawa. Numéro de téléphone so bani ba joindre bino ba benga bina numéro. Ba benga biso na 09 98 30 43 50. Ouais, 09 98 30 43 50. Bon papa, il y a tkala rozo carte ya santé te ba comédien bazwaka pona okene rozo traitement papa zalaka na. Pona na habité. Mais na habika ke babengaka ye mais le reste de na habité so kazalaka nango. Mais na ndimi pete ke babengaka ye na habité. Babengaka ye mama kendaka. Akena quand même. Azwaka carte bonde ni boke na ye na hôpital o bazolaka traitement te. Ozala makambo ozala na famille te bato ebele mutu nyonso tozopesa baide na ndenge na ye. Naza mwasi na ye loko oloba te nayoki famille tozalaki na famille na bana nde tosololi tokenda tosala miwana tokomi kuna esimbi te nde toye na ye cinquantenaire tokomi na cinquantenaire bataye nde balobi ke aza na ye deja otikeka na monde. D'accord maman, liloba na okasi na bakondi mboka o bakolanda yo ko komando moto ta saleli mboka na biso pendant longtemps yo lokola mwasi na liloba nini ko pesa na ba nyonso babokulaka nyonso balandaka eso ko yebi ko loba olobi basunga biso osika ngai te liloba na eza nini kasi osika ngai te mobali nanga sala mpona mboka oyo asala ebele mama baimage ezali nono mobali nanga ba RTNC mobali nanga sala bapropagande
mobali na ngai yembela badepute, mobali na ngai yembela raisi, mobali na ngai yembela mama Denise, mobali na ngai sala botika ngai te botanga ngai na miso ya mawa bosunga ngai nala moto akosunga ngai te nala motu te liboso moto aza te nsima moto azali te boya kosunga ngai boya kosunga star na bino bakomedie botika ngai te boya boya kosunga ngai nala ngai na motu te nala ngai na motu te mama. Merci beaucoup maman. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bikate nano esalamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit alakisa bino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Sokinga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé
tout le monde a sous ba fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko, c'est pour ça que lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous na Saint-Thérèse, ma adresse, il y a agence, il y a fait, oui, allez, oui, ok, c'est besoin, oui, ah, tu vois, suppose la Saint-Thérèse, bien sûr, elle lui dit comme ça, oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutou Bologouate, on se trouve à l'Omobiba. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc, à Longo de Bissopil, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins on a contenu ça 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, combien de temps toujours? Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah, José.